et congolaises, habitants du monde entier, dans l'optique de vouloir vous offrir un cadre de vie sain, paisible et sécurisé, Toronto City VIP de Maluku met en vente des terrains de 20 mètres carrés à bon prix. Ces terrains bénéficieront de l'eau potable, l'électricité et des voies gravelleuses. Situé à proximité de la zone économique spéciale de Maluku et voisin des sites Vodacom en République démocratique du Congo, Toronto City VIP se démarque par l'originalité et la beauté de son espace en vous offrant des terrains déjà cadastrés. Biso Toronto City VIP de Maluku. Toza non loin en zone économique, pene ya cité Vodacom. Toza awana ba parcelle il y a 20 mètres carrés na talo malamu. Possibilité de paiement, cash ou par échéance. Pour plus d'informations, contactez Papa Willy Mafoula au +1 905 730 1540. Offre limitée dans la mesure du stock disponible. Service traiteur La Providence, Maman Eliane Nitou. Toujours prête à vous servir. Des professionnels confirmés, à votre portée, à votre service. La préparation de votre cérémonie de mariage, baptême, anniversaire et tout autre événement. Un service culinaire, la cuisine africaine et universelle, Loboko ya Maman, avec des mets variés, buffet à la demande, décoration des salles et divers autres services par des pros. C'est la spécialité du service traiteur, La Providence, Maman Eliane Nitou. Un contact pour vous, les 06 15 31 69 90. Maman Eliane Nitou. Réservez vite pour confirmer, Maman Eliane Nitou. Service traiteur, La Providence, Balambi Lelo, Bolier Kaka Lelo. La Providence, Biloko ya Moto. 12 ans d'expérience, s'il vous plaît. Toujours à votre service et merci de votre confiance. La Providence toujours. La Providence Kaka. La Providence pour tous. Maman Eliane Nitou. Gloire à Dieu. Bonjour, mbote mingi na bien surtout ba bolinga kama Maman Eliane Nitou na pesi ba mbote ba ebwe habari zedu malukai. Est-ce que boya bien bande konanga boni kimi ezali de mon côté ça va kimi ezanzamba ma azobatela bino pe na côté na bino kona ndeni boza bien ndena ba toujours que kolela kolamukeza habitude de temps nzamba pesi un peu mabomo iko ba na kokumisa nzambe kopesa nzambe merci parce que vie oyo eza habitude kola kolamra eza habitude de merci bien na bien surtout ba bolinga Maman Eliane Nitou bino ba bospa Maman Eliane Nitou la basoza mutakanda kotala ngai te po sepela non ngai te so mo koza mutakanda kotala ngai te po sepela ngai te so po mo koza fanatique révolté kotala ngai te po ko sepela na yo na ngai te so mo koza mutamutema bololo kotala ngai te so mo koza mutamutema keto kotala ngai te so mo koza mutema kokauka kotala ngai te po osani ni oko sepela na yo na ngate. Merci bien la biso ba bunga Maman Eliane Nitou. Bino ba obo disposera ton na bino pona ko tala to pe pona ko yoka Maman Eliane Nitou. Na eto solo la boy bande ko na ngai. Boy bi que toza na mois de juillet. Toza na mois de juillet eza ba mois ya vacances. Ba mois ya vacances ndenge tozali eza na bato mosusu bazo ba ke ba vacances, ba mosusu ba ke ba vacances te ba mosusu bazaka kawapi, bazaka na bandako ba vandi. Moi c'est mobile ba déplacer te bazaka na ndako ba vandi.
Tant que la période des vacances, ezalaka que moi c'est que dans musala azungi na pokwa. Mobala ke musala azungi na pokwa. Baye bakutani kaka na pokwa. Moi c'est nambali baka na ta penza milité ya kovanda surtout na mboka na biso ba poto tant ezalaka penza ebelete. Alors na période de vacances boye nde esa période où bato bazo profiter moi c'est nambali bo profiter pour ça nini. Bo meka kovanda pour ça la ta moi bien pour ça na moi dialogue makambo boko ko sala te na période de vacances boko ko sala makambo ngo. Mais oh, et ça la vraiment réclamation n'enge boyebi boana kati mso pour nous pour le mariage. Merci na bino obo pour s'abonner sika. Awa pa na biso na ya ni TV et les kakande boyi. Tous en émission culinaire, tous en émission en conseil du vrai du vécu du quotidien et on est tous sur la ana Hélène ni TV. Ce zambano el boso kutena na ngala kosenga no s'abonner après avoir ko s'abonner ou activer cloche de notification pour que on rattrape ba émission té. So pour mon émission talo CP na ngocheka mo pouce wana ya j'aime. O kamati pe émission o partager pe na bande ko mususu o bana ba chaîne na biso te ba koka pe ko yeba chaîne na biso. Ndeko mo moi si muta sali réclamation ya bisinga bi maman il y a ni tout. Na ebisi yo que libalo yo alebi mama mibali balobaka ke basi babebisaka mabala eza basi te eza mibali nde bamemaka basi ke basi bakoka kobaye ndeko ayebisinga mama Eliane mobali nanga azaka attentionné te mobali aza attentionné te. Donc, nous avons un effort pour que nous soyons bien, pour que nous soyons malamu, nous avons aussi un câlin, bakajolenga, basalanga moi boye, ba période de ça que tu connais, misala moi bon, moninga azana tenter, bolingo ezali kamwa mbetu te, bolingo ezana lieu sacré te onde bolingo, bolingo eza air nyonso, abi mobile nanga zaka attentionné te, mobile zaka attentionné te. Sikoyo na basi na mibali ba nani o banisaka bolingo ay mobali aza attentionné te toza na ndaku eza période de vacances so mobali avandi oyete mo place aza boye nga na ota ba émission na ngai ero na ota la foot ko o pusa te pema mobali bo vanda bo sola o mo to déranger nga na ota la foot o mo to déranger na ota mo émission mo politique o mo tabi mama Eliane. Tous en vacances. To bouger tes papa. Tous en ndako. Eh papa. To ikozala moi bien te. O ko pesa nga mo bolingo to lexanga te mo bolingo. Mama na osala kolia. Neti na moi resto na bonsa mo biloko kolia bien na servir na salime ça bien. Nga na za attentionné na ye parce que na za ko s'occuper na ye bien. Par rapport à la kenda musa maman Eliane na ndenge naza na ndako naza ko s'occuper na ye malamu naza ko lamba différemment ndenge ezalaka na ba habitude parce que à la vacances to voyager te toi na ndako donc na sali de façon que ndako ezala bien nazo lamba bien ko bongisa kitoko na sala mesa to vanda to lia tout ça boye na boye mais na la pose moi attentionné mon bel leka abeti mata moi lipeka boye aleka linga tala moi loketo asiminga tala moi loketo afinanga tala moi litoyi ou bien so ba likipo asina apesi na tala moi bisou pour cela ngaka bien mais na ebisio mobali mama na ngai mobali aza attentionné te na ebandela bolingo na baki penza to o to kota na kati ya ndaku alala abi les 2 premières années nenge tozala ki wana mama ni tout na bolingo mobali ki très attentionné au mona penza okolala te sanka benga yo na tongo fala musa yo ozokende musala osokoli osali nini mais na ebisho mama Eliane ni to banda to koma ko vanda ndaku moko abosa na makamwana nyonso ok ngana na posa wana ya ko sentir amour wana ngana na posa bolingo wana et surtout que toi en vacances ok musala te na ok musala te nazolinga alinga ngala maboko na ye nazolinga moto na ngezela kana lipeka na ye to vanda boye na canapé to ota télé avandi wana ngana vandi na laleli boye na lipeka aussi mangata na matama
aosimba ngata na zolo mwa biloko wana mike mobali aza nango te ezobayisenga na ndenge mwa osakana te oka mpenza kobaye ovandi na mutu banda ntongo ti butu me ozosentir te ke donc aza wana me aza absent aza ni absent eya lokolo oza na mutu te eza lokolo oza yo moko oza na mutu te mobali aza monde aza absent yango toyo kosola moke na bapapa baréclamation oyo bapapa bamibali oyo bamama basalaka mibali eza bino kaka nde bolinga bakajole bino te eza bino kaka te nde bolingaka mwasi alakisa oke bolingo soki ndenge nini te basi mpe baka na posa wana mwasi mpe aza na posa mobali alakisa ke nalingaka yo bolingo eza kaka na 4 mire te bamindele baza na bango ta mosusu mpe mobali atelema ya su te ta mosusu mpe mobali nzoto esalaka te baza na mwasi mais aza attentionné azolinga mwasi na azopesa mwasi na babolingo mo azokomble ta mosusu na babizu na banini mpo mwasi epesa ye makanisa mabe te ta mosusu ke nakende ata libanda parce que bolingo akozala mobali neti biso basi eza kaka sexe te bapapa eza ndenge ozozala na ndenge ozozala na madame ndenge ozozala na mwasi na yo mwa bolingo attentionné mwasi azala besoin mobali azala attentionné na ye bapapa bomeka kotala mwa kote wana bomeka kotala mwa moke so oza na mwasi na ndako eya na période ya vacances okokoza mpe mwasi boke cinéma mwasi ya ndako mpe babimisaka ye te bapapa babimisaka makangu te ke otobima toke te mwasi no ya ndako fo bimisa ye okozwa mwasi no na ndako boke cinéma okozwa mwasi na yo na ndako boke ya ndako bisele kolamba te boke restaurant boke na bino vacances te bozo vivre un peu différemment ndenge bovivaka mikolo nyonso bolingo enunaka kaka kota mwasi te mibali mpe banunisaka bolingo et surtout quand mibali nde mingi banunisaka bolingo mpo mwasi azalaka toujours petit soin ya mobali mwasi alingaka alambela mobali mwasi azobongisela ma mobali mwasi azosala boye mais retour mingi mibali bozolinga kolakisa mwasi bolingo na kati ya chambre na lieu sacré te okolakisa mwasi bolingo na salon okolakisa bolingo na balabala partout esika bozali alors mama oyo ayebisinga mama nazosengaka attention ya mobali aza me aza te yango wana tozoprofite na bapapa nyonso eza période ya vacances bino baeboke vacances s'occuper bien na mwasi na yo soki mpe boke te bozali s'occuper bien na mwasi na yo mpo ntango ozalaka ere ya mosala mwasi aotungisa yo te mwasi ozobake mobali na nga auti mosala alembi mobali na nga aki mosala mais na ntango ya vacances boye bolali na bino ti midi bolamuki na midi bosokoli bokokota na kati ya ndako bokoti na salle de bain bino mibale mwasi na mobali bosukoli bosusu kosukola mwasi apokoli mobali mafuta mobali mpe apokoli mwasi mafuta bozolia ensemble bovandi ensemble bosala mwa baje d'ensemble esalaka bien esalaka mpe bien na motu esala kwa boke mwa vacances moko boye me bwana bino na ndako mwa poka bosali mwa marche à pied bosimbali na loboko bosali marche à pied botamboli mwa 1 heure de temps bozongi na ndako mwa biloko ya mike bapapa ya biso bacongolais bamama bazosenga yango bapapa ezaka mbetu te parce que ntango mobali abimaka ake kozwa mwasi moko na balabala eza te kalingi mwasi wana eza kazwi ye mpo na plaisir ya corps plaisir ya nzoto azwi mwasi moko na balabala ase soulager plaisir ya nzoto elikani nango eza yango bolingo te epuis na kati ya ndako ya libala faut koyebake basi basuportaka mingi parce que soki mpe tokomi na balie sacré bino mibali bosesoulageaka mingi koleka basi mwasi akokozala azoremplika devoir na ye ya femme devoir neka ya kibo mwasi na lieu sacré papa oza na posa ya komata mpunda omati na yo mpunda bien mwasi azomwaka nasalaka devoir ya kimwasi mais ye moko mpenza mwasi kati na ye yo osali na yo makambo no osisi mais ye kutu eloko te akokovanda bongo ata mpe 3 mois yo mataka no mpunda eza na basi mosusu bareklamaka na bango te
azomona nasina mesana routine oyo atikile ka bongo ezala ba muso ba te ngala azomona ka boye yo foke na ngope boye parce que nzamba sala biso ndenge moko te tokokanaka te. Attention bino bozolinga bosenga kapa ya basi pe bazosenga ngo pa ya mibali mwasi pa azolinga mobali na ye azala attentionné ndenge mama ya biso oyo alobi. Papa boyokaka mpe baréclamation ya bamama ntango botali boye papa yo moko réfléchir bi ngai mama tolande nini ovandi mpe na mwasi na yo libala eza kaka te ke mwasi kaka nde te papa non eza na yo mobali mpo mwasi akota mpenza na kati ya be ya libala yo mobali ntango ya kolinga mwasi ozosake na lingi il faut mema bolingo nokende nango continue nango ntango yo okolinga mwasi il faut continuer mpenza na bolingo wana papa yate oke bolingi yo nde bapesa yango 100% yo pesa yango soki 50% te. Dialogue ezalaka bien ba papa, dialogue ezalaka bien. Vanda na mwasi na yo tuna mwasi na yo mama nde tozabo être que mutuka ngota na kumba yango bien. Première vitesse, deuxième, troisième, est-ce que kotaka bien? Première vitesse, deuxième, troisième, est-ce que ezalaka bien maman? Ezake sengo soki maman yebi en tout cas papa na yebi si yo penza côté wana rien à dire, ba réclamation pour ça là ezati. Lingo ebaka motema mwasi na yo. Fo solo la kana mwasi bo dialoguer. Solo la kana mwasi na linga oyeba motema mwasi. Vanda pela mwasi tuna est-ce que maman la sepelisaka yo? Maman, eloko ni osepelaka nango te pa na ngai. Eloko ni no la salaka oyo lingaka te. Pona tika kosala. Nini oyo nga la salaka? Oyo sepelaka nango te. Parce que mingi mibali na ndako libala batizaka mingi ba mama. Omona ka mwasi bo mibali bakanisa baza ba parfait. Non, ba papa boza ba parfait te. Bolingaka mwasi apesa mingi au-delà. Mais yo so pesa mwasi na mwasi alingeli te. Non. Yo kutu lingo pesa mingi. Ezala bien ndenge wana. Vanda na mwasi solo la. Tuna ye mama. Elo nyo lingaka te na sala. Elo nyo sepelaka nango te pa na ngai. Moi c'est parce que papa nga boye ngai na sepelaka boye te. Boye ngai na lingaka boye te. Yo po profiter bi omwe makambo yo nyo lingaka boye te. Nga pe boye na lingaka te. Ya onde salaka libala ko solo la dialogue. Et là, on se dit défaut na libala ezaka nini. Tongo etani ka bonjour. Ouais leki. Moi c'est mbali bozana ta ko solo la te. Ta ko solo bozana nango te. Bonjour. Bozonga na poko. Biloko nongo na chela que moi ça koti alali mobala ko. Bino mo bozo bo ma petit fait bo ma malembe bozo bo ma malembe. Malembe bozo bo ma. Bino moko. Malembe bozo bo ma. O mona mobali ana kanda. Moi ça na kanda. Te? Et bon moi moko so amati, mosusu akiti. Koyeba ko solo la. Et puis ce que yo moko moto vandi conscience na yo lobi ke oza na tort. Ezala batu mosusu bazalaka ba victime. Bazaka ba victime batu mosusu baza andimaka mabe na yete. Yazalaka victime. Basala keka mabe. Mais pour vendre boire ba kete nga pe na za mabe. Ele ko na seli boeza malamu te. Comportement ou non c'est ça bien te. Ele ko na sa boeza bien te na changer. Amso zaka ba victime. OK mutoko zaka victime te. Muto sala ka bo lamu na couple azala te. Muto sala ka mabe azala te. Azala ka seli mabe, seli malamu, seli malamu, seli mabe. Mais ni surtout ne singa kanini dialogue. Esenga dialogue, so boza ko dialoguer, boza ko solola et ça la bien. Ba papa boza pas attentionné. Bolingo kendo pesa nkara, moi ça dépend mo ozo ki banate ko PC bolingo mona ke yo zaga ki yo biko linga. Ndenge ndeko moi ça lobi ke les 2 premières années bolingo za ki bien, azaki attentionné,
parce que tozaki ndako moko te akolamusanga na ntango so sukoli oke mosala osabwa akolandaka na mosala azunga apesenga bolingo makasi nakanisa epi ke na kati ya ndako ya libala ekozala bongo nzoka na ndako ya libala c'est tout le contraire na ndako ya libala c'est tout le contraire eza pareil te alors manque d'attention wana eza komonkenga makasi ezosalanga bien te naosepela nango te nazolinga na sentir présence ya mobali nazolinga ke nango ke mobali aza wana aza na ndako ke aza wana mwa baje moko ya mike ezalaka mais ce n'est pas ça nazo baye bolingo abi na baye bolingo mama ile na baye bolingo na baye na ngai o nazolinga yango nazozwa te ngana bise vandisa mobali bosolola yebise makambo oyo zolinga na yo pe muto zotalanga papa zotalanga profiter vandisaka mwasi na yo de temps en temps tunaka ye olingaka na sala nini eloko nini olingaka te na sala eloko nini na sala ke sepesa kote vice versa wana nde bokomona bokovanda bien na bacouple nyonso problème ezanga te ezalaka mais wana omona bokovanda bien soki bozoyebana ngai alingi nanga boye te kosaka boye te ngai alingi boye te soki motu aza koyebisa moningaki na alingi boye te moninga osanga na motu makasi seke yenda aza mabe yenda alingi kimia ezala te po soki partenaire na biso ke eloko boye ngai nalingi te fo tika kosala boye soki otiki kosala yango soki olingi bozala malamu soki olingi otiki kosala te ozokontinue kosala seke yo nde olingi bozala malamu te alors eza bien te na libala mibali basengaka au-delà bon bapesaka moke basi bapesa ebele non libala eza égalité opesi 50 mwasi apeti 50 yango nde babengi bolingo mwa moke nazalaki nango tosolola yango wana eza kaka conseil ya mama conseil à votre deuxième maman aka mwa conseil ya mama votre deuxième maman maman il est à Nitou la reine mère appelez-moi Kimia qui en kaka papa ba mama mingi ba bomba makambo na motema azokoka koloba na yo te mingi basi bazaka bongo azobomba za kwa nkesene azobomba siko yo fosa ke fort papa olingo yeba makambo mama bomba na motema wana abimisela yo yango nde kosunga po soko zoyeba ngote solution ekozwa mate il faut linga oyeba na ndako libala soki mwasi abaye yo ezaka mabe makasi kolinga te na ndako libala mwasi abaye yo mwasi soki abaye abayaka mabe makasi alors kolinga tokoma na niveau wana tango eza nanu boyeboye ezotepatepa fo olinga kosala nini kosude yango mwa moke nazaki nango kosola na bino yango wana merci beaucoup toi Sakidila accent sana matondo que Dieu vous bénisse God bless you Mungu anubariki tata nzamba kalusaku muna nzamba nibeshene bana betu bonse boka mataba bizun bonne journée bye bye